Bonjour nos fidèles abonnés de la chaîne 1J4 ainsi que de l'émission Vision de Star. Moi, votre humble présentatrice, Tracy Amputu la victorieuse, la maman de bébé Jarvi Matondo. Quand on a mis ça dans bino conformé bino, naïe vraiment awande bozomona tozana la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Naïe pour na cause information pour na informer bino kakande bo misana ndeto misana biso bino ndeto salaka. Na ko banda bongo te sans dur merci. Na moto o apesi une opportunité à hôtel malelo liboso na bino, mon patron, mon boss, Pati Libondance, Acha mon pépé, papa social, papa moro bien quoi. Donc, azala vraiment bien sur l'arabien, ainsi que à ma collaboratrice, ma coordonnatrice, Alicia Wato Label, moi c'est Pembe. Vraiment, nous devons vraiment tous avoir tous en sangwamawa. Nous vraiment pour na kolelisa famille à notre artiste Chico Pululu, il y a pas longtemps. Donc, il y a quelques artistes au bazar à présent. Na elongo na équipe technique nangai vraiment toyoka batu toyoka bango artiste au bazar na Chico Pululu parce que na liwa barima et maramwe belé man biso toza a pour na cause justement mboyo et ça ya solo o et salamaki vraiment merci. Bonjour artiste. Bonjour. Vraiment Tolingi. Bonjour, ça va bien. Tolingi toyo ka moi mukie, tolingi toyo bakaka yo na Pululu bozaki na relation nini, azalaki nani pona yo, ozo regretter nini na ko perdre notre star Chico Pululu. En fait, en tout cas vraiment merci beaucoup pour la question Anna. Vraiment Chico Pululu azaki nanu d'abord est né na musala na ya théâtre donc aza doyen na musala oyo et azaki garçon moko sympa donc ngala Chico. En fait, tu partages scène mon côté, mais tu vas au solo là. Tu as qui vraiment à bon terme, donc tu solo bien, mon ami, donc tu as qui vraiment à bon terme, azaki bien, gentil, donc il y a les camons où c'est félicité. Et moi yo, ok n'anga faux, mais sous canal tu bomis na biso moto dans on est là vraiment. Donc nzamba sunga biso apesa biso makasi toyebi ke zanzela na biso nyonso donc nzambe asunga famille biologique donc bana donc nzambe ka apesa biso makasi donc Elia Bahati azolela ka tunaye. Merci maman Elia, merci beaucoup. Merci. Bonjour Faché Kalombo. Ouais, bonjour maman. Tomonio awa biso toza awa toza pona kobimisa corps ya notre star Chico Pululu. Mais tolingi toyeba un peu votre relation avec Chico Pululu, vous avez regretté nini na liwa ya Chico Pululu? Nazo regretté Chico Pululu pour na ko kene musika te agina mabe na malamu na e donc ce dobito zo détail et ça émission ce qui a combien de minutes te comprendre donc ya ngwana lobaka ke 50 ça zaki mabe 50 ça zaki malamu voilà. Merci beaucoup. Mais un mot par rapport à la famille au Bakoufeli. Ouais, bah condoléances nangaye les na famille les plus attristés na famille biologique ya Chico Pululu ezali que oyo komeli biso ezapasi to sengaka na nzamba lola a pesa bino makasi po yende muta consolaka ya solo muta ko consoler na emeta musu na ndenge pa licho mais le véritable consolateur c'est Dieu, il a consolé Mité Manabino. Si par rapport à la relation Touni, moi j'étais le répétiteur du groupe Soleil où il y a Chico Pululu. On a un chef à répétition, il y a un groupe Naye, il était mon président. Donc voilà, donc depuis 2007, il y a un groupe Naye en 2010. Et voilà, Aza, un rôle le loyo. Na tikali na bon souvenir na ezali ceux qui le long obete la batuli solo que na kota na CD ezaki pona Chico Pululu donc de son vivant déjà na bande koloba yango et voilà. Merci Faché Kalombo, mes condoléances. Merci. Bonjour président Gabana. Bonjour. Oui, président Gabana, toza abisonyo sona kambo ya mawa ya notre star Chico Pululu to Chico Bungisa. Mais la relation na bino ya yo président Gabana personnellement na Chico Pululu ezaki ndenge nini Chico Pululu il s'est comporté comment dans monde na bino ya artiste
il était comment pour souvent Barimar et Makebele après la mort vraiment biso toye awa pona koyoka juste ba en réalité ba oyo vraiment ezalaki na kati ya Chikopouloulou to boko yoka ba les ondits donc c'est ça, merci beaucoup. Ngana la relation au Nazaki na président dans le Kimi relation makasi to na naye et là vraiment ndenge ya kovanda troté c'est ngai ko kutana ye na kutana ayano ni pananga na groupe nanga na répétition ayi ko assister nga na yebaki ba nakala mais ko assister nga na groupe une fois passage na ye apesa nga ba conseil ebele apesa na groupe nanga ba conseil ebele pour na musala oyo je pense que alingaka musala oyo makasi et na du matin au vent na yé fréquenter yi makasi na jouer pe na yé namti na robuka le côté na vanda na yé trop mais na vanda na yé journée mobimba c'est il y a de 9h 16h na répétition nanga toujours temps rosola atala ba otala nga na musika apusa na pe menanga après wana sali groupe nanga na kabona papi kader hier azaki vraiment na kader ba non so ba uta déjà groupe sai ba trop mais nga na lungwe et bien na début za batu ya mutu boy ba ko ya boyete mais vraiment comme on passage na ye na groupe na ngai sala nga bien na ba conseil apesa nga vraiment on a gardé ngo ti lelo na za na ngose ndeto ko lela awa na o lela e na le na o ya lo bana ngai pe mage moye pana lo bango na télévision za te mais na bombi yango pour na ngai moko mais vraiment na zo lela tozo lela pour grand frère pour na biso grand frère na mongo biso do écouter activité. Merci président, mais un mot par rapport à la famille au Baza Namawa la passe. Merci beaucoup. Moi pour la famille, Naotala Bandeko, Bana, moi aussi au président Chiko Zaginaye. Vraiment on a essayé de le moko. Ndeko na biso accueilli. Atiki famille. Makasi, Bazala, vraiment makasi. Parce que Nzambe muta pesaka, yepe muta zoaka. Le loi joué président Chiko. Vraiment base à makasi, bana souci et ya kozala ensemble na famille na biso famille artistique na biso. Famille na biso peut vraiment tolingana vraiment. Merci pour Zagabana, mes condoléances. Merci. Vinaye. Donc pour nangai ba mataba okita Pouloulou asalaki crise ya tension na se ya pongi. Voilà, ce qu'on peut un message moro particulier à paix, na baito ba on surtout na mikili ya poto ba na rabino ba sipe na bino, un message de peine ni pour ba la convaincre. Ah tout de suite kimia se continent. Toi déjà ba toi kimia, biso ba tout sekisa ba ta maboke, de toi déjà ba toi kimia, tant ba mon biso peto le labo mingi pe roba olela. Kona na nungu ebeta kité. Congolais azalaka na motema boboto motema ya mawa. Prévenir au monde na mboka na biso. Pour mon ata mutu moko étranger zo circuler ba kangi pour na mukanda ezaka mwa pasi. Kozomona mais mboka musu ata na ba pays étranger kana ba Brazzaville apo kota o mukanda boy na boy. Donc congolais azaka mutu ape mutu kimia. Bande ko na biso ba silikaki mais na moment o ndeto olela bo ba olela na biso elongo. Donc kimia ça na problème isati. Bonjour Sisset. Oui, bonjour maman. Et Sisset ndeto za biso nyoso to ye apona ko kabola mawa na bino artiste et puis na famille ya ndeko Chikopouloulou au Chikobungisa molimo na ye sikoyo tozala nange kina tuna mo la question muke Chikopouloulou yona Chikopouloulou kozaki na relation nini particulièrement d'abord et puis Chikopouloulou ndeko vivre ndenge nini na musala oyo ya na monde artistique il était comment parce que toyoki mo ba rumeur ebele sur Chikopouloulou et bikandeli wezala raso muzakufi mo ba rumeur yango toni tozo moi ba information sur Chikopouloulou. Bon, au moni information est bien, ndetingai information on a yebaki ezaka kenawaki président Chikopouloulou a pikaki crise on a yebi. Par rapport à ozoka kufaki boy, ozoka kendaki boy, ozoki bendenge nini wana na yebite mais na yebika va belaki et c'est tout akufi malade akufele na yebite. Mais toujours ka bazolo ba que Chikopouloulou crise c'est là qu'il y a crise d'attention. Il paraît que tous ces comédiens de sali moi et le comment ya mabia contre Chikopouloulou yango e maki na ba tension nde tia comme na liwa est-ce que ça vraiment yango toyoki wana nde yoyokeli oui toyoki bongo pa bato ba ebisaki yo eza vraiment complot na bino moko ba artiste nde bo monter quoi. Bon moni mutu muso roloba nika ke lo surtout mambo be comment na ba réseaux sociaux mutu muso roloba nika lo mo be pepe saka baisse na ndenge na ye mais bona ya maladie avait ngana biva kufi na maladie ya kufi appliquer crise c'est tout pour crise cardiaque eza maladie
ils ont monsieur c'est galem somo na souci par rapport à ndenge celui-là yo mais ngana bika fa piquer crise d'ailleurs c'est tout parce que tout na bato basale autopsie bon yeba soki va kufela. Merci papa mais la linga kina tuna pourquoi toujours eza liwe eza mingi na ba artiste comédien tout ko bungisa maman Mindondo papa Mondori il y a pas longtemps lelo lisusu c'est notre Chico Pululu oza trop jeune pourquoi liwe eza circuler mingi kati na bino ba artiste comédien sotali liwa premièrement ezana partout pondet na décembre biso toto bela presque kini mobimba na rolo bela siko na kini mobimba toto belela veshi ko zape na famille na ye et tombe sko la musu na famille na ye mais juillet tant que ça na famille artistique et keka lokola tout comme lelo na lobité que na souhaité que rozo ayo tonga to cameraman na biso na moeda costa liboso image donc peut-être ça liwa. Mais par rapport à votre relation, bon, Chico Pululu, malgré tout, na 8 ans, on vend d'année boité, na vendine trop talaye par rapport à art. Nazara sozi o na bandara na ye, ba masaba yebi na bandara jouer kizengi, ndé na koma na caché o nazal le roi du rire veladi sobe batu ba yebi poto partout ba yebi. Mais Chico zara idole ngana ndo sepela na ngotro. Pona idole avec Chico et suis sanga ba point na école na bien école na 3e secondaire na kitome ça na télé les kitara na télé pour apeso ba point za ki passi mais na zosko ba point ezara professeur na biso direction que je salue de loin azalaka apé sa pratique et pas ba mansa msupo to ndoka bola groupe ngai le roi ezara to zara to à midi le lundi ango na répétera makasi sentiment ne kotanga et memanga tina telelek na laksa baya ndenge na prestaka alors ndenge professeur ayako yoka et ça donc tikuti yoka ne zoke sentiment a seka mona ko kite ko meme na distraction ayaka tanga na bandela ngoto na bandela na miso no mena bisa ko za pito pale mabe pito pale GT po ezalaka talaka papa boti mwana oyiba seka ba mikata ba mbasu ba mbasu ndenge ezalaka da papa sikoyo ayena masana talika ke mbasu so bosi kizinga na beta tali solongo momuke ape mbasu ape ya mbasu te ndamoni mbasu abi so na bina pe mbasu botaka nga mukolo bona pe mbasu eza propreté na kende na sinale mwana nga aya pe mbasu so mwana ngo kizengi mwana na kizengi asala ba match na vena bonga ngazalaka père tangwa ye akomi atindi mwana pelenga mbasu papa olelo bake mikate ya mbasu mais papa lobi kaka mbasu taka kizengi siko bike papa ndine kopone ke ngani na zaboye na komo mama banganga bandenge mobo ya yebite ke père atindi ye mikate ya mbasu akenda petit panganga akenda pepe ya mbasu dana biso ko ba wana za ki mistake taka siko kizenga yi père apese mbongo wana kuna etapa na longwe père apese mbongo so kompanganga ya penali bosanga nganga so atuni wana nani tu na bo obosa ni na beti na ponte mama se bashi batini nga eza onate tata mtatini nga bi na somele mas wa point alité dans la biso. Merci beaucoup, merci vraiment artiste. Comprenez hein, talaka mon ba idole ya Chico Pululu bazali yango bozo remarquer mo biloko yo. Siko belo siko esalanga passe. Elo siko ve siko ye mora lela. Liwa liboma na on me met biso sans souci les lo souye mo si wa Vraiment merci beaucoup, merci, mes condoléances.
libota mobimba tolelaka papa epoto biso tobangaka yo yango na ye sokolingi yawe longola masi ya longola yawe elekoloba nini kolo nanga bayebinga losambo ntango nyonso kolo nanga nabondeli yo nzambe na bomo yaka kwa rosevi na ngai nalembi situation ya motindo oyo longola pasi na ngai kolo elikesi ekomi na suka yesu naleli na miso ezili mongo ekawaki ya kosekure ngai kolo